Bio café. Yango. No kafango. Oh, vous êtes oh là là raté. Vous n'avez pas de problème, tu sais. A connaît pas demande Hémorroïde. Et vous dites, oh, diabète. Et oh, nini, oh, de l'oncologie, nini, rhumatisme. Et c'est ça. Ok. bio café et au sala chonjo te leng. Tomela ka na bino yango. Force Mbetu. Danger. Maxi Block, café original, bande ko tomela yango pour la santé na biso. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandinho, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé les sous ensemble, kakandin te so la kanabino, papa, maman, Simba, Nabokepi. Nazan di solo moko, papa nabiso abenga na des shows d'Enar TV. Papa lobi des shows, beta li solo nanga pesa conseil na communauté. Mena rolinga, olanda li solo, oh, très bien, yope opesa papa nabiso conseil. Conseil ni no kopesa papa na biso et loko ni no ki koyebisa papa asala. Mena kolinga rapidement na senga na mama na biso oya pesa nga lisolo ya munoko, oya munoko solo. Mama soko kolandanga lisusu benganga s'il te plaît. Mama oya pesa kinga lisolo ya mauvaise haleine, ya problème ya munoko, ya bouche. Lisolo non andima ite ki kozo impact ba te belé ba s'intéresser na lisolo, c'est-à-dire bango pe bazana même problème. Problème ya munoko ezo tungisa bango. Na meki ko luka numéro no lisusu na koki ko zoyote s'il te plaît. Ndeko na biso a mwasi o pesa kinga lisolo ya mauvaise haleine. Problème ya bouche ya munoko. Benga so ko landanga na nzela émission na pousa na yo to solo la en privé o sunga pe bana nzambe mususu bazana problème o yo zalaki nango. Yo biki benga biso yaya o sunga pe bandeko baye bandeni bakosala po bango pe ba bikisama. Na maladi wana na nzela ya baminganga na bango, s'il te plaît, so koyoka nga benganga to sola na yo en privé. Merci beaucoup. Tozana annonce moko ya lupango. Na lobaki to na lupango oteka na Angola. Na Angola, Luanda Mabor. Bandeko bazaki na Luanda, baibisika Mabor eza. Lupango wana eza 4 chambres. 4 chambres, 2 douches, 2 toilettes, salon, cuisine également. Et puis eza na 2 vérandas. Eza na tank na 4 réservoir d'eau, ba véranda na ngonyo seza couvri, ba chango, ba tol, ba zipa pona moi. Lupango eza clôturé. Ce koza intéressé na lupango wana na lobi eza na Angola Luanda Mabor. Kubenga to mais papa de show, ngana kaisa ke lobi eza na Bengela non. Eza na Luanda Mabor. Ce koza intéressé benga de show d'Enar TV. Tope so numéro ya kolo nango bosola na ye direct. Tobeta li solo na biso. Papa na biso abenga na des shows d'Enar TV, papa lobi des shows beta li solo na yoka conseil ni bandeko ba opesanga. Problème eza awa na France. Papa lobi des shows na balaki mwasi na Angola, to balani na mwasi nanga. Ka ndenge za raboyo kani mwasi na mobile a avancé, a dévancé en fait, aye na poto, aye na France. Posima moi c'est ça nini Alanda. Bref, papa komi na poto, papa boira kingunda. Papa lobi des shows tina boira kingunda wana moi sina simatika la ki dérangement kaka. Mbongo. Papa lobi des shows na se sacrifier na degré moko ondimate. Papa lobi des shows na zolia makiba kalinga na pilipili na fufu. Depuis papa zaki na foyer. Makiba kalinga pilipili na fufu. Voire même na foyer, baninga bakomi ko seka mais mon cher, comment yo kozala boy?
Comment qui komi tikati na degra boy? Papa bi des choses du fait que nazali na souci. Ya mwasi na nga na Angola. Aya tozala na ye esika moko na se sacrifier ki. Okovanda boy mwasi abi mbongo akoli ezate, lobi tolia kite, tinda ata $20 ya pamba. Ya swe mutakomi na degra osenga ata $20, c'est-à-dire akomi au fond. Aza au bout. Papa bi des choses nazo defa bambongo. Nazo defa bambongo na baninga na foyer pona tindela ka mwasi na Angola. Et chose grave. Papa lobi des choses pona lia ata soupe ya bien. Fona gendo lia na ba porte ya ba congolaise o tozali na ba on na foyer. Eh des choses. Papa lobi des choses sacrifice na sali maki bakalinga na fufu na pilipili. Azo kende lokwa bazaki basalaki mwa famille bikande to sala la famille na ba congolaise mususu bazali na bon na foyer tantôt so aketa la camarade moko ya mwasi congolaise nde kuna ko profiter aller ata biloko mba mususu ya ba biloko na biso en fait ba nourriture africaine tantôt ko profiter aller ata mwa pondu aller ata mwa fumbo po ali ya bongo fa kende pas congolaise voir même ba congolaise ba je mais papa comment ki komitika boy. Comment qui komitika bozo zanga na eloko kolia papa bi des choses sacrifice pour na mwasi. Baninga tozali na bango na foyer bazo somba ba ketch, ba chemise propre. Papa ekunde, oyebi ekunde fulu poubelle. Papa bi des choses na komi ekunde ya mobali, fulu ya mobali, salité na miso ya baninga. Baninga bazo chola. Baninga bazo chola. Bref, papa nzamba ye ko sala, papa azui mukanda, papa kepa na ye. Papa lobi des choses et continue toujours sacrifice. Sacrifice ya kukangisa mbongo po mwasi ya na poto. Papa lobi des choses na sima mikolo na sali effort na ye ko bengisa mwasi na poto. Mais na kati wana ta on a bengisi mwasi du fait que na déclara ki bana misato. Moko azaleki na ye, moko mwana tobota na ye. Moko aza mwana ya famille côté à mobile. Ba ye 3 personnes plus moi c'est 4. Ba onyo sous na poto ba côté. Papa abi des choses graves. Moi si tango akoti na poto, aye kokuta mobile na ye na eta wana. Fulu. Aye kokuta mobile malonga te. Yoka. Oyebi ça la rapace. O se sacrifier pour na mutu moko boye. Aya ko koma côté yoza. Tango akomi wana abalukeli yo. Ya umoni batu mususu ba osala baninga mususu mabe. Ya ba problème ezebele na kati ya communauté. Ya on to partage a masolo anoko de show ya. O masolo anoko abana. O noko abana betela rabino masolo po bo comprendre. Ya to partage ka. Partager pesaka na ba connaissance na yo. Ya onde zo sala ke masolo pezo ya bande ko ebele pe ba olongwa na ba erreur. Masolo to betela rabino eza très important pour ba erreur ezalate. Tobeta lisolo. Papa lobi des choses moi si kaka tango akomi na poto. Moi si kokuta papa na biso na eta moko. Toko benga ondeni. C'est-à-dire envier vie oya kokuta bato mususu par rapport ya oya kuteli mobali na ye. Yoka na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Ezana mibali belé basali ba se sacrifier pour na ko bengisa basi na bango ba ya awa. Mettons moi si akomi aye ko envier bato mususu. Yaya, ye atiaki sacrifice liboso po yo okoma. Po soka luka ki se sacrifier ta nga lata asomba biloko nyonso yo mona pa baninga. Mais ye atie ba besoin na nyonso à côté po yo koma. Mais yo tango komi makani se changer. Également eza na basi ebele ba se sacrifier po mibali na bango ba koma awa na poto. Mais mobali tango akomi awa envier ba fille mususu, envier bana basi mususu, envier ba maman mususu. Mais moi si na yo a se sacrifier po yo koma yango kutie bongo. Po so wa ba ki acha sacrifice liboso te, yo linga ko umila na Afrique. Alinga ka zala pe ndenge oyo ko kuta bazali. C'est ça le problème. Et ça va paraître belé ba se sacrifier po ba na bango ba koma na poto. Mais moi n'attends komi na poto obandi ko kamwande ni papa na nga za na voiture te loko te mais sacrifice po yo koma na poto yango kuti papa bongo. Ça dit au beta masolo po mutu moko comprendre na ndako koto oza mutabengi sa yo so okutie na ba faiblesse okutie na ba manque ya eza sacrifice po yo okoma. Ouais. Po so eza ipo na yote encore za rappel kwa mutu yo za ko envier.
na kangi parenthèse tozonga na sujet. Papa lobi des shows, moi si tango akomi na poto, moi ça eko sutuka plasma. Du fait ka kenda eko tambola ka ande basi batambola ka ke kota na ndako batu mususu akuti tala TV. Yoka papa, sombela moi sur no TV a munene. Ya des shows yoka. Moi ça eko sutuka TV a munene, akekuta TV a gaya. Nanda kwa ba voisin quelque part. Voisin somba voiture, par l'imposé. Et yangonde conflit ou ebandaki na kati ya bolingo. Papa bi des shows moi sinanga sutuki ko ya ko muna biloko wana na banda kwa batu. Yangono lingana pesa mtu mo conseil yoka. So moi sino aye poto sika. Éviter ko meme na banda kwa batu. Ça c'est vrai. Éviter ko meme na banda kwa batu. Yaya akoyeba te ke yo salaki sacrifice po ya koma. Yango akutinda ko eza bongo. Mama, soy mobile no auti Afrique sika ye awa na poto. Ko meme na banda kwa ba camarade te. Tika mobile no vanda na ndako. Po ya yebite ke yo se sacrifier po ya koma. Yongo papa muso ayebise nga bi de show. Nga mwasi na nga avant ya awa na poto na bonga maki po na yebi ke basi bazara compliqué, c'est ça. Ti mobile o luka bongama yo umela na Afrique. Ti mwasi azo luka bongama yo zo umela na Afrique. Eza bato mususu bana souci ya amour ya bolingo na ye azala pembeni na ye. Ata li patoli ata etoko to lali na se mais tous à l'ensemble. Mais yo okoma kote mninga za obaluki. Oke ko envier matériel. Nzoka na poto na voiture na TV na bilamba nyonso boza nango. Sima ya batan ekoya. Yaya za na patience kote yo komi. Za na patience na muto ya bengisi yo na poto. Ndima ye na lolenge yo kuteli. Lobi yo yebite. Lobi e bombana. Lobi eza mabombani ya nzambe. C'est ça. C'est ça yaya. Bref, papa lobi des shows, moi ça yeko sutuka ba conflit siko e bandi. Moi ça bina mobali komanga na koyo kuto e kunde na poto e kunde. Oyebi e kunde full poubelle ya mobali salité. Oza nelo côté des shows. Na nelo côté kasi na bomba imbongo po yo ya na poto. So nengena za nelo ko me yo za na Afrique na sombi na nga voiture na nga na otambo nango na tondisi ba TV minene na cheba kiti c'est bon. Yo soko koyaka to koyaka te on s'en fout mais c'est ça yango mo mibali misusu batika même basi na Kinshasa pour atali gauche na droite abandonné et ça même na basi misusu pe batika mibali na bango na Afrique pour na nini ba makambo ka ko ya boy potango yo akutanga fulu arobaluka bona zwika engagement côté c'est ça papa bi de show moi c'est asiliki comment na ko yo kuto télévision malonga na ndako ezate ozana moi télévision muke a lokwa likelele. Pa baninga na kuti tala télévision cointi coin. Ba congolaise. Ah bon? Papa bi de show. Bref, mbutu bandi wana na mwasi. Na kuti o télévision malongate, kita malongate, même pas la voiture. Oza na voiture te tala ba camarade na yo. Bazo tambola na voiture, biso tozo tambola ka makolo. Poto ango ya yo yaka, vraiment oza kaka boyeka ndenge na kuteli yo. Yaya. Webi pasi ya kubengisa mutu na poto. Yo, webi pasi ya kubengisa mutu na poto. Combien basundoli basi na bango? Combien basundoli mibali na bango? Baye ko s'engager na poto po akokite. Yaya so mutu mo abengisa na poto, mobali abengisa na poto. Yaya ndima boza aka bon libala nyonso eza na leo eleba. Ndako lala rate moye besika ma etanga kezate. Bovanda ndenge boza. Papa soki mwasi no abengisa ka na poto bova na bino nde boza ndenge moko kuna balamba rafumbwa mwasi no pa lamba rafumbwa c'est ça également biso mibali soki mobali abengisa na poto ya vanda atokutie na voiture te lobi osomba voiture c'est ça osomba voiture c'est combien bref mbutu ebandi yena mwasi ba désordre mwasi a changer makanisi mwasi a envier oya yaki kokuta et chose grave. Papa lobi des choses ndenge to vivre na mwasi. Mwasi a croisé makolo. A boyi na jardin d'Eden. A boyi. Maman, papa lobi so abi des choses tant mwasi aza na Angola. Faut voir ba vidéo ya banda otindelanga. Ba vidéo yango yo sakana nango. Yango yo sakana nango. Mais mwasi ayi kokoma sur place a en France. Papa abi des choses mwasi soka oti douche. A uti osukola. A koti na chambre. Azola tabilamba, azopakola mafuta. Azipili puta, oyebinde to zipa na ndenge na biso ya Afrique. Azipili puta ezo ndi ozolata liboso aleki no mobali po monote. Obi ozolata liboso ya leki no mwasi, yo za posa te a mono voilà.
bakomi ko vivre ndenge wana mwasi soka uti ko sukola azipili puta na ye na tolo nde azopakola mafuta okomona ate eloko te. Papa Bidesho alingi kutu na mona ye ate ya komona te. Me ntango azalaki na Angola ba degra ba video ya banda ekotinda o pene ya mobimba webi mama na oloba yangoyo sakana nango yangoyo sakana nango. Me kokoma awa na France ekomi soka uti douche amilingi liputa pakoli mafuta na kati ya liputa webi nde ba mama basalaka apakoli mafuta na kati ya liputa amilati na kati ya liputa asilisi po alongoli liputa komona ata mukongo te. Ya efozala mutema. Papa Bidesho bref elongwe wana mutu na mutakomola na kwena ye. Papa zola na salon mwasi atikali na chambre. Et chose grave. Papa lobi Bidesho tozo vivre na mwasi ndenge bautaki na Angola. Na bengisi leki na ye ayaki. Mwana papa na biso ayaki. Papa pa bengisi mwana moko ya famille bayaki 3 bana na mama ça fait 4. Yaya muninga se sacrifié pour yo koma na poto. Papa Bidesho beta lisolo. Na yo kabandeko ba oyebisanga nini. Papa Bidesho tovandi mukomsu na sutukaka be mbongo akafi. Papa salaka na yakenda wa musala. Mais moi si tango yaki mbongo akafi bande ko leka na ona compte mobali. Pour moi si azai na ona compte te. Moi ça yeko sala camaraderie na muninga moko ya congolaise awa na poto. Yango yaya soki moi sino aye poto sika. Ezaka ata pona ko ya sika te. Kebisa moi sino na ba camarade mabe. Basi na biso na poto a bazo beba. Bango moko ba mi bebisa po bazo landa ba camarade mabe. Même ba o ba na poto, basi musu ba na poto a ba na problème te. Mais soka ke kota na ba camarade ya mabe. Yaya moi si a baby. Ezana bana basi ebele bazo bebisa ba comportement basi ya mabala. Loko ya ye beba, loko la ya balate, akoluka toujours a bebisa pe mabala baninga, c'est ça yaya. Ça, tika tout solara bien, tout solara bien. Au rosa loza femme mariée au landara des shows Denar TV. Faites attention na ba mato ya libanda. Ya yo koza lo landara des shows Denar TV au balina nute. Keba na ba camarade ya mabe. Keba na ba mama ya mabe o ba ko baby sa venir na yo. O ba ko teka yo pa mibali. C'est ça. Papa lobi des shows moi si na ngai kozwa camarade moko congolaise ba ko kutana ne kaka na poto. Congolaise wana akumbana na mwasi na ye direct na CAF. Yo ye barate basala raboena boena boy. Nzoka mwasi akendaka CAF kala. Afungoli déjà compte, aketika continuer na CAF, balongoli mbongo ya bana na compte ya mobali direct. Ike na compte ya mama. Sans que mobali nanda kwa yeba. Sans que mobali ayeba, mwasi asali ba démarche na nyonso ye moko. Mobali omona kaka mbongo na CAF elekite. Mais elekite ndeni. Atuna tuna sola na mwasi bwe mwasi ase akata ki corner mbongo ese komi koleka na compte ya mobile et chose grave. Papa lobi de choka na kati wana mwasi ase akende kosala ba déclaration ya divorce. Mobile akekuta ba papier ya mwasi déjà mwasi akendaka pa ba assistante sociale na ye asenga déjà divorce azana ba formulaire nyonso azosala po kotisa divorce. Papa lobi des choses na landa na kepa ba assistante na ye, ba assistante ba lobi non, mais moi sinon ayaka awa yo beta kaye, ozo maltraiter ye, azo vivre bien te, yango azo sala nani comment dirais-je, azo sala dossier ya divorce pour yo na yebo kabwana. Papa bi mais non, na beta ye wapi, biso na ndako toza bien. Na beta kaye te toza na problème te ba assistante ya moi si babi mais non. Moi si na yo azalara awa bisonde to landara dossier na ye oyebi mais pour l'instant toza na dossier ya yo na ye il faut bo divorcer ko beta maltraitance et leki yango il faut bo divorcer. Papa bi des choses menaka moi si on ngam tuna bengsi na poto ngane mtuna bengsi na poto biloko nyonso azosala asala yango en dehors ya mobali avant que mobali ayeba. Et chose grave baswani na mobali ba discuter na mobali ayebisi mobali non ngande na zawa yo kutu ndenge zawa na tina note ponga nzambe nda yebisa nga déjà ke na oza na poto donc okoma na nga na poto eza pona yo te na sina zwaki ba prophétie nzambe asi ayebisa nga na ozala na poto na okoma na poto donc oyebisa nga eloko mote par rapport ya yo bengi singa yango papa tuni des choses siko ndenga mna bengi si ebongo c'est-à-dire billet onga na futi na makamnyo so onga na sali
ezaika po ya après lo bakenzambe aloba ke ya kozala na poto ya toke ba ko confondre tuti ko saka na nzambe muto ya sungio na vie mobalo ya yo abengisi yo na poto yo lo bakeno nzambe alobaka déjà ke yo kozala na poto ezaka ka pona yo te nga déjà nzambe alakisa nga ke na kozala na poto ya to bongisa maloba et chose grave. Plus loin papa lobi na kanga ina mobile akosa anga wana noko na bango. Yango bi basi mususu. Akoyeloka li babe na vie, ayeloka ba problème vie pe koti mobulu. Akanga mwasi na mobile. Kaka mwasi aye poto sika kangi na mobile na bagara ba train kuna. Onoko na biso. Mais awa na suka awa ta makamyo so ekomi boye po papa na biso ya kondima to beta lisolo. Mobile ya ko comprendre ke wana za inoko na bangote ezaki makangu na ye. Donc ils ont battu mususu depuis aza même na Afrique asola déjà na ba makangu wana poto. Mais pour ni ba makangu wana ba benga kiyote. Fala ki ba makangu ba komisio na poto. Okomi na poto mobile ya bengio na poto. Obandi ko luka ba makangu nyonso obo bando sola ba na ba Facebook na ba WhatsApp ça fait pas propre. Papa na biso abi de show na meki ko senga conseil pa bato. Batu ba ebisinga lokola nga na pesi mukanda parce que mama ye azu mukanda na sima mobile. Papa bi de show ngunda ya passe. Na sofanda butu kotanga ngunda na souffrir. Otangi ngunda na butu na tongo ebungi. Ekei makanisi. Otangi ngunda ngunde kei. Na souffrir na le comment dirais-je? Na le maki na pilipili na fufu pendant tout ce temps. Batu ba seki batu ba choli po mwasi oyo azala na poto. Lelo mwasi ayi na poto azo sekanga po na voiture te na ndako ya malonga te na télévision ya malonga te envier. Voir même papa lobi to ke même pas congolaise mususu azaki camarade nanga to zena bon na foyer to kendo visiter congolaise wana. Congolaise wana pesi conseil makasi que ma chérie zalaka calme c'est la vie nyonso ko ya nango ya oto za na poto oso tuka TV. Kamba okama, osu tuka TV, osu tuka plasma. Osu tuka voiture. Osu tuka kiti. Ya tozora ba 4 fois payé. To futa ngonda mdam ko sutuka te. Ya ona binde ko moko so olandara de show. Oye na poto sika to ba condition kutela mobali to mwasi na yo. Ya boza abongo. Zwa tan. Pesa tan na tan ko wela te ko envier libanda te. Soka boyokani na mwasi no bo sala obino bo moni libanda. Soki boyokani. Papa lobi de show mwasi abaluki complètement. Mwasi alobi ngandenge na zawa nzambe asi ayebisa nga na oza na poto. Eza pona yote. Eza pona yote nga na yebaka déjà na oza na poto. Bandeko papa tanga ke tuna na bandeko na ba connaissance ba yebisi lokwa yo mutopesi mukanda azui 10 ans na simano ya demandeur d'asile te. Azui 10 ans na simana yo. Kende ko akize na préfecture. Akize ke ya zolinga ki malibala. Ba ko retirer ka 10 ans na ba ozong se na respicer en attendant balanda dossier na bino ke na endengwana. Voilà. Yango papa pe alobi de show beta li solo na yoka nini bandeko ba ko pesa nga comme conseil. Papa asala nini? Conseil ni yo ko pesa papa na biso. Elo ni yo ko epsa pende ko mwasi o asali lo kwa boy. Et salima wa passe. Na soni papa na biso abi de show beta li solo. Na minute au conseil ya suka ka ba si papa kende na préfecture yo kende ko akize ye. Ba boto lega mukanda na po azaka na 10 mois pamba. Ba boto lega mukanda. Ba ozong se les respicer en entendant ba traiter dossier ya yo nayi. Ya pourquoi ko luka ko sala biloko aboye? Pourquoi ko zala mutema mabe? Muninga le ba makina ba pilipili na ba fufu po yo koma na poto. Ya ezana mibali belé ba bengisi basi na poto avec beaucoup de sacrifices. Azangi pantalon malonga, azangi ndako malonga, azangi kosomba voiture po yo okoma na poto. Yo lelo na poto lingo vimba omonela. O chanze makanisi oui ya ndako la rate moye besika ndako ma etangaka ezate. Elingo lo bate so mobali akomi abengisi na poto okomi esclave. To okomi punda na ye non. Tolo bela wana te. Wana peza ba kamususu tozana wana te. Ezana basi ebele ba se sacrifier ba bengisi mibali na bango na poto. Mais mobali ya na poto akimi. Okoyoka ndenge ni. Mobali oyo moko bengisi na poto akomi awa na poto akimi pesa nga réponse. Oyoka ndenge ni.
aye biso ke yo za neloko te oza malonga te mais soko oza malonga te osala ki sacrifice po yaya après mobali wana kimi yebisanga oyo kandeni papa obengisi mwasi na poto na ka oto ye nango sikoyo obengisi mwasi na poto lelo mwasi wana kima yo abipo yo oza na voiture te oza na TV ya malonga te kiti ya malonga te aya ko kimelo awa na poto oyo kandeni papa na foyer baseki ye mobali ya salite kunde ya mobali pona mwasi lelo mwasi akomi alobi yo kutu te nzambe asi alakisa anga na oza na poto esali mawapasi na soni yango papa na biso abi de show beta lisolo pesa conseil na yo kelo oni bandeko bakoyebisanga pesa papa na biso conseil papa asala nini voilà auto nga to lo bapona papa na biso yango wana benga de show Denar TV na ba sujet bien oyo komelu komela ba misuste numéro na ngo wana gravé na WhatsApp ozwanga appel même numéro ya to beta masolo tout onyo seza di solo akitoko benga biso pesa di solo na auto robeta ngo et ça bien le plus important partagez votre émission ya to partager masolo anoko de show o noko abana partagez votre émission aimez commenter que ça la bien et zala qui abino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission za kuya puis à réponse ciao.